ingeta la famille ingeta tokota balobi matière ekoti balobi matière à faire surtout le 27 juillet na stade de Martyr avec le pasteur Mike Kalambai. Tantôt le pasteur Mike Kalambai, on a déjà tout monaka majabu gospel, majabu talent, majabu rafiki, donc majabu eke ezongi. Parce que tu comme on a peine ba invité nyonso penza baza kaka bato majabu. Donc majabu penza azui kaka batu na ye. Mingi kaka batu na ye. Nde bakobeta ensemble na papa na biso pasteur moko munene kande tolobaka pasteur ya mboka na biso pasteur Mike Kalambai. Ebele abatu deja wakoya kotuna mama Etoiline Ines TV yo bongo pourquoi otieli biso enjoyel bandeko makambo ezali Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Voilà, la santé n'a pas de prix la famille quand nenge to beta kama solo ezalaka toujours malamu to sali moi ki songi na biso to solo li quand nenge to solo laka mais de l'autre côté bolamu ezalaka nde to batela pe banzoto na biso la famille tokoki kolata tokoki kolia tokoki na biso kosala ba voyage quand ndenge to mesana kosala ba voyage kili tokoki na biso kolia quand ndenge to lia ka biloko ya kitoko mais de l'autre côté to batela pe banzoto quand ndenge lobaka na nga ba émission mosusu mutu na mutu ayebaka nzoto na ye eza na bandeko mosusu omona azoyo ka bien te mais a privilégier na kolata à privilégier na ba voyage à privilégier na kolia la famille ezana ba maladie mosusu mosusu soki ezana ebandeleza moi bien tango ekokoma bandeko na ngana o balobaka ekomi kokende mabe ekendaka pe mabe yango balobaka toujours na biso ke ezalaka malamu ezalaka malamu tango mai ezana se ya makolo yebaka ndenge nini ya kosote mai wana kozela te keno mai ekota tina kingo pour que obando belela lisungi bandeko nanga ekozala trop tard. Gavker ayeli biso ba solution ya bien. Gavker aye po na lobiko na biso na système moko ya bien. Kande to lobaka na Gavker bika libela. Gavker azo sunga ba papa, Gavker azo sunga ba mama, Gavker azo sunga pe bana mike. Na génération ya lelo tomoni ebele ya ba parents baboti bana. Omona mwana azokende ti ba 10 ans, mwana azokende ba 8 ans aolobaka te. Baka wana Gavker asungaka penza makasi ezala makambo kobota. Oza deja na 50 ans okobota na Gavker okosimba mwana na système moko ya bien.
Salut, salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino bana majabu na memeli bino majabu talent na memeli bino majabu rafiki na memeli bino Joyel de l'autre côté na memeli bino pe pasteur Mike Kalambai. Wana ebele abatu deja bakotuna makambo eza nini parce que titre déjà ebangisi biso. Tellement que ebele abatu balingaka na bango kobanga bibanga banga ite zongi ebele abatu baoloba deja mama Étoiline kota mbala moko na likambo bandeko avant na kota toyebi ke chaque fois que na salaka bémission sika bato sika pe bakotaka yango ne ko sensibiliser bino bato sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information pas possible, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi, bambote na yemoko mama Lisi mpitu ya balisi mwasi nzambe mama social musali moko ya nzambe ya tongo na système moko o tolobaka toujours ya tokos. Na pesi bambote na yemoko mama Eugénie Zemanga ya benga yanga kaka ma fille tikanga pe na benga ye mama chérie mama d'amour na système moko ya bien. Bambote na ye moko la parisienne madame Judith Diampovisa na système moko ya bien. Voilà. Bande konanga tokota shiko na mozindo ya makamu na biso tobeta masolo kandenge tobeta masolo na biso na système moko ya bien. Lelo toye na majabu. C'est connu de tout le monde. Le 27 juillet awa ndelikambo. Stade des Martyrs Matakita. Batumo Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko ya bien na système moko kitoko la famille ba mapango koteka yango yo ezalaka toujours malamu osombi mwa lupango pona bana na yo kane tolobaka chaque jour liwatango yaka eyebisaka biso teke no lelo na koyepa na bino lelo na kokende kuna elobaka nango te nalobaka toujours que ezana batu mosusu bazwa penza chance peut-être à Beli. Docteur a yebisi que non dans 2 ans ozokufa, dans 3 mois ozokufa. Mais zana batu mosusu alali na ba projet na ya lobby.
bosali sali ba projet pona lobi me mutu alali kola mukatongo mutu zola mukate ezana batu mosusu abelika mutu akufi esalaka soni penza ya makasi oke na matanga botu na bana ndenge za boye papa na mama bakufi batikeli bino nini omona bana mosusu bakomi koloba papa na mama batikela biso bambetu batikela biso ba masani batikela biso bambelika ndenge ezalaka bilamba siko bisika kolala eza wapi eza te pourquoi parce que papa na mama babando tia na mitu na bango te keno lobi eza ya nzambe yango bamapango eye la famille $350 ya pamba koti kosombela bana na yo lupango okomi kotongisaka malembe ata soki lelo oza te bana na yo bakozala bakuluna te bana na yo bakolalaka libanda te courage surtout na bandeko oyo nyonso baosomba bamapango na système moko ya tokos voilà tokota na mozindo ya makambo na biso kane tobeta masolo concert eza nango le 27 juillet nde concert ya pasteur Mike Kalambai ebele ya batu bazomituna est-ce que pasteur Mike Kalambai akosala plein kandenge pasteur Moïse Mbiye asalaki batu mosusu bazomituna est-ce que pasteur na biso Mike Kalambai akosala mpiaka kandenge tomonaka ba musicien ya miziki ya mokili basalaka to ekozala ndenge nini wana eza mituna batu mais na ba mituna bongo ngana lobaka toujours muto oyo ayebaka ba réponse nyonso ezalaka ka nzambe parce que nzambe ayebaka biso kolekata biso moko mais na ye awa te keno pona makambo a plainte ya mpiaka te wana na ye na makambo wana te makambo oyo esali ke lelo na ya kobeta masolo eza ke toye komona parmi ba invité à pasteur Mike Kalambai toye komona pe ba majabu Rafiki bamajabu Rafiki wana baye kozwela biso kaka ba o babimaki parmi les 10 premiers nde ba oyo balobi ke bango pe jour wana bakobeta donc bango pe jour wana na stade des martyrs bakoyemba kandenge bino moko boyebi na communauté na biso eza communauté moko ezangaka makambo te makambo susu la famille eza makambo te ke non to ya kovanda nango kimia te eza na makambo susu tokoki kovanda kimia eza pe na bamakambo mosusu ezala malamu to ya koloba bato ebele kande totiaka ba numéro ba téléphone babenga biso balobi mama Étoiline bino soki bosali ba émission etambolaka est-ce que moyen olekisela biso émission oyo na chaîne na bino ezate bandeko makambo eza nini bato ebele surtout ba parents balobi na stade des martyrs wana c'est vrai bato ebele bakozala mais quand ndenge ezalaka mutu na mutu tango azokende na stade des martyrs wana azokende na makambo na ye na mutu eza na batu mosusu bakie pona kwa adore nzambe mais eza na batu mosusu pe bakie kuna pona koloka baninga quand ndenge ezalaka yango batu mosusu baye kotuna mama Étoiline comme bana pe bakoyemba est-ce que bomoni ke eza idée ya bien ya kotika pe bana na jour ya munene ya bongo bana bazana bango nanu mike batika pe bana na ba concert a bongo pe bayemba elingaki ezala ata bien bazwa batu oyo baganya na majabu talent peut-être bango bakendo yemba ke bana mike ba majabu Rafiki yango batu ebele bandeko nanga batuna biso bayebisa biso comme d'habitude ngana lobaka toujours ke nakoki kosala analyse nga moko te ngana lingana nga ba analyse na ngai to sala biso nyonso famille mobimba Étoiline Ines TV mutu na mutu apesi ba idéologie na ye mutu na mutu alobi oyo penza akanisi ezalaka bien yango na ye na makambo oyo selon vous la famille selon bino kande bolandaka biso bomoni ndeni ndenge ba invité bana ya majabu Rafiki est-ce que basali bien bango pe bayemba na stade des martyrs to basali mabe eza mutuna la famille comme d'habitude nga pe na salaka analyse nga pe na kote na nga na lobaka oyo selon ngai eza te ke non ona koloba nde yango yo te tomona kata batu mosusu na ba commentaire balobaka ya bino boyebi ebele bino bolinga koloba
eza selon ngai mutu na mutu aza na droit ya kosala analyse. Numéro na biso yango yo. Soki omoni ke na commentaire okoka te, okoki kobenga, okoki kotindela biso message ekozala malamu. Avant na sala analyse nanga nalingi nanu napesa ba matondo ebele na sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na biso na système moko bien. Sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Kane na lobaka analyse nanga bandeko nanga selon ngai, selon moi de mon côté na lobaka bongo. Na mona nanga mabete. Ba mama ba papa, na mona nanga mabete soki lelo pasteur na biso to majabu elingi pe bana majabu rafiki bango pe baya koyemba. Mabe eza ata mukete. Bana wana to mata to kita ata soki lelo bakoloba ke non il faut babomba bango mais un jour bana wana il faut ka ba affronter mokili. Eza bongo surtout nzela o deja babandi parce que eza nzela koyembela nzambe. Toyeba ba bebe suza bando yembela nzambe na kibomwana tina ndenge ya koli. Eloko ezalaka ya motu yanga na lobaka toujours eza ba parents. Bino ba parents bobota bana soki omoni ke mwana na yo azana mwa étoile moko boye azana mwa don moko boye en tant que parent eza devoir na yo ya kopriaka ya kobondelaka pona mwana na yo ezalaka bongo. Parce que zana bana mosusu kandenge tomoni ba majabu rafiki bana mike ba enjoyel ba blessing globo bazana bango ebele ba Joyce banani baza ebele la famille. Bazana ba talent, bazana ba don, bazana ba étoile. Lelo ata soki lelo oyo majabu alobi keno to tika bango baza bana mike mais lobi to après lobi oyo eza kati na bango il faut ebima. Sikoyo la famille to continuer ka kobomba ka bango. Yango ezalaka toujours bien ba parents bo priaka bo sambelaka pona bana na bino. Parce que na minute oyo soki ba parents na bango barobando sambelaka eloko wa mabe ko salema te. Eloko pe tobosanaka bandeko nanga ezaki bana wana ti babanda ba parcours ya majabu rafiki ezalaki facile te. Combien ya bitumba bazwa bino moko boyebi soki makambo ezo salema pona lokumu nzambe bitumba ezalaka ya makasi mais soki nzambe alongisa bango nzambe alola ko continuer toujours kolongisa bango mais ekozala toujours bien na côté ya ba parents ba continuera toujours ko priaka pona bana na bango. Ezala te ke non kaka bana oyo bazana appel to bazana badon bana o bazana batalande il faut ba parents ba priaka te. En tant que parents soki oboti ozala papa ozala mama ezalaka toujours et encore malamu ozo sambelaka pona bana na yo. Parce que quand ndenge totiaka bana na biso na ba école ba ke classe toyebaka bana nini bakutanaka na bango toyebaka eta nini ya ba professeur to ba maîtresse na bango ba maître na bango o bazalaka nango toyebaka te. Mais soki oza parent oya bondelaka nzambe parent oya yebi makambo nzambe ata soki bitumbe ye ndenge nini nzambe alola akobomba mwana na yo. Pourquoi? Parce que yo moko parent osambelaka pona mwana na yo ezalaka bongo. Yango bomona kata ba place mosusu bana mosusu ba osakana na bana mosusu bazalaka na kindoki mais bana na yo bazwa kindoki te. Pourquoi? Parce que en tant que parent yo moko osambelaka. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba.
na 350 $, ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.